Yoweri Museveni alapindai pona kotikala na ebonga ya mokonzi ya Uganda mbala ya motoba. Président Félix Tshisekedi bakonzi ba Ghana, Somalie, Namibie, Guinée, Soudan du Sud ya Burundi pe basusu bazali kuna. Guillaume Manjolo, ministre ya coopération internationale ya Mbulamatari ebimi na bokonzi azali na maboko ya Bayibo Sembo na bofundami na kopengwisa misolo ya misala ya ministère na ye. Bayike na politiki balobi ezali pona kozala penza pene na Raymond Chibanda mokambi ya cellule ya crise ya FCC. Lisanga ya bitumba pona Sembo, Société congolaise pour l'état de droit et singi na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi kozonga sima na mikano miaye mitie bakonzi ya basoda baseka na bituka ya monyele ya mboka pona mbeba bayike basalaki na Kasai. SED lobi epesi maboko na état de siège kasi eboyi mbeba ya Kasai ezongela lisusu bisika misusu. Bobangi ete mabongisi pona mibeko ya maponami matala mate na session ya mars na parlement ya ekolo Congo démocratique. Mokeli mibeko Delice Sanga Pameli Bozangi Bolingi pelo lenge ya mabe ya butambwisi misala tango etikali mikolo tukumisatu na misato po session yango esila.